danseuse na mona banda tambola na Paris ngana yeba tazana debana abota première elefant on a père nae nazara danseuse na tant usko na ko yeba ali na chasser pour mulimo ya insiste wana na arca branda iko résister awa na komi keba ba komo benga ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba ya mangana be mission te nazo comprendre te vie na nga mutu mo za na mutu mo boy espèce ya individu mo bazola de la vie na nga je ne sais pas akomo benga ti awa en Afrique na ba ya mangana émission te je ne sais pas pourquoi naza na problème na mutu te je ne sais pas ya on a komi ko banga ta musu ko pesa mo ba programme na nga na ba télévision boy ça fait peur quoi ouais on benga mutu pesi programme après mutu mo bo bengi ono boy donc faut faire gaffe, faut faire attention. Ambetolo to lingana kangai na ye nantango ya bisengo baninga bazoye kola misala ngai na vanda lundi ti dimanche to kodondo asena bambiance yo kardai na kokima epa ya 120 malasa bolingo meko mangolo nzoka mamboke na kwiza majel ka savubue adisoki nazwi bambongo bolingo yebenda bikao benginga mopao quadra koramaneo mokumba ya la karda na banzite ngai kaka ambiance tous pepele yambetolo on na bala weba na bala na onte ngai caméra zone moi je vois na bala na onte célibataire moko donc na ebité quoi ngai on a simbi Yves na touché ye tozani na kin te bakanisa na oyaki te ba cambrioler tout na passeport na ba tenir ba musicien bazui tout na tenir bilamba na nga bazui tout lelo bana na bango bakomi kolata bilamba na nga oui babota na ba père na bango siko bana na bango bakomi kolata bilamba na nga yezalimba yesangisi biso bolimwe koki kobongola bongo ya moto Polini mama ngana zala desi tala yo tikingai. Moi votre humble servante Trésor Caroline CK toujours chaud donc ngana ozala na masolo bana Dallas ba comédien nyonso o bazali ba utek Kinshasa ba ozala wana ne manquez pas boka musique ya bien. Hey everyone, I would like to invite you to the City of God's annual conference with the theme being Your Kingdom Come, Your Will Be Done from Matthew 6:10. And this year's conference will be hosted by Pastor Flavien Kazadi. One of the guest speakers will be Prophet Moses and the other one being Pastor Maximilian. And it is starting October 17th to October 21st. From Wednesday, October to the Saturday, it will be at 6 p.m. And on Sunday, it will be at 10 a.m. Welcome your friends. Come, bring everyone, and let's praise the Lord. Thank you. Hi everyone, my name is Sister Sarah, and I'm personally inviting you guys to our annual conference. It's going to be Your Kingdom Come, Your Will Be Done. I hope to see everybody here in Jesus' name. Thank you so much. Bye-bye. Atabutuwe umeli na bomo inyangai Tongo ibona ngokutana Na misabu moto na zomo na te Bilaka na yo na teli yo motemai Olobaki na kozala mokila te Na kozala moto Igela coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda taba ikote Sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiment,
immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Congo promo Rafingindu nde naninga mabete Congo promo Rafingindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzala te. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Rafingindu, le présentateur la force créative Congo promo. Congo Boroto, ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Rafingindu, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Rafingindu. Congo promo toujours, grande puissance. Come Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babundana nango. Rafingindu. Congo promo. What a plus, what a the boss là. Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre grande émission que vous aimez beaucoup tout et babango avec Yves, Ipan, tous degrés des efforts. La fin avec la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV. Avec les boss américains Rafingindu boss d'AC. Merci à toi Raiskang, le super pro caméraman va RDC, ainsi que les cordeaux qui assistent à JPNA. Je dis également merci comme ça à mon vie que j'aime bien, à Dominique qui est ça pour ça, Moussara vraiment à Londres, le président avec Londres, si les gars nord depuis Londres aussi. Et pourquoi pas c'est toi l'empereur Jimmy Dilantoto et directement je vois mon ami privé Papa na Riben que j'étais le fétir. Merci na Poupon Digbo na Katia Canada on a bamote belé na Jambuluma il était sorti de Bruxelles et pourquoi pas c'est toi John Lubila avec belé et bamote belé na Kaba Kaba Ngochiku na les champions de Genève pembeni wana na zomona mama Milinze mamote ma tous peuple mbeto mama Likelemba et Bilivo Muka Fondation tous on va venir orphelin et pangidima harmonica arc-en-ciel 20 fois parfait tout na tunga yebika ninza la campangi et plus Pang égal Pang. Merci. Na José Baïla JB Service, agence pas comme les autres. Voilà, nous sommes déjà avec Deo Brondo, Boebi, artiste, Azala Pembeni, Bozi Boziana, Quartier La Terre aussi, na Pembeni, il y a Nyokalongo, le vieux Vimba, le vieux Bombas, voilà. Et tout ça déjà mot invité Nepsalelo, Deo Brondo, Boni Santé Ayo, et puis il y a Disque Nebiso Savoir c'est Savoir, et aussi tout qui est directement Beat Nayo, na Ville Gichasa, et ça pour Osala Nini, voilà. Bonjour Yves Pam. Bonjour na bateau Balingagade au Brondo na République démocratique du Congo. Donc Nazana Kinshasa, une semaine et une journée aujourd'hui. Bit na Kinae pour la promotion il y a maxi single nanga Oyewicho Bimana niveau à Paris. Ça va se savoir quoi. Bit na pena yango et puis na donc toujours sur la nana quoi bit na pena za promotion kotoyo et puis ba masolo za mo beta pesa mo mingi. Et
Et nini ya mutuya te retrouver na savoir c'est savoir parce que tu dis de bon rapport avoir koleka et pas ya vient biso bozi bozana koleka et pas ya vient biso nyokalongo koleka pas ko fait le midi aux aba bloka mutuya et na kati to trouver nini ya mutuya na kati ya savoir c'est savoir na kati ya savoir c'est savoir bo trouver o eza vraiment important eza les trois écoles on a passé na mélanger en ngai moko mutu moko na yembi donc na trois styles quoi. Trois styles différents, donc il y a un beau découvrir. C'est Bato Azaïko, look, se retrouver dans générique. Bato Anti-Choc, se retrouver dans Ricky Service. Bato Quartier Latin, se retrouver dans Artiste Photo. Et puis Bato O, Balingade, Obrondo, se retrouver dans Banzembo, O, Eza Misusuana. Banzembo, Lora, Destin, na Miyembeli, et puis na Pessi hommage na. Ba grand artiste yo basala ba parent na biso plaisir o basala biso plaisir o ba continue toujours ko sala biso ba plaisir so to yo ka ba disque na bango malgré que bazana ziso na bomoité quoi ba grand artiste o ka batika biso et ba papa Wemba que leurs âmes reposent en paix ba vient na biso Franco ba Espera Jenga d'ailleurs nzembo ya dessin na yembi ba te belé bazo komelanga na messenger que na la musi pena pauvre Jenga parce que il faut que yo ka céder ouais, vient à biso Djengaka quoi. Donc dans un destin bah tout ça bah sombi disque bah on se retrouver quoi donc. Bango tout mututu donc grand artiste nyo surtout bah Marie Miss Basser na biso Marie Misamo Basser na biso Betty Masikini Basser na biso Pongolov bango tout bazar on se retrouver dans un destin quoi. Pourquoi ça va c'est savoir nini et bana. To yi bango déjà avant que qui n'a pas édition tous déjà parce qu'il n'a pas que générique déjà libandatiakou déjà derrière tout l'andango voilà ouais na ça va c'est savoir nini nini pourquoi ça va c'est savoir nini il faut y bana nini ko yebana nini il faut y bana ba place oyonga na beti et oyebana na musala onga na sali nini il faut yebana na batu nini obanda ofana na bango et oyebana yezu kutu bateka kai na ka bato yo abanda ozana bango donc yango yebana ki ka pe na bible pe ba komango donc yango ça va se savoir nyonso to ebomba mage na mulili e obima o nyonso to za ya nzambe o mona na peka ya kibonzambe yango donc inspiration yaki ya ça va se savoir e yebana quoi. Et na kati wana surtout l'andu bien na combien de titres aussi banane no sali na bango ba featuring et métissage nini ya ba rythmique to na kati aussi pour quand to ozonga na édition voilà. Na banana ko lo bana batu na scène ba on featuring pour poser une question moko meza na dévoler quoi batu na scène ba on featuring eza na chant eza CNN Junior Kingombi ya nono Monzuluku na chanteuse antillaise moko boy Lindsay ce qui Lindsay az antillaise yeto yemine nzembo ya Mama Maria donc il y a Destin ouais et puis ba master miso ba accompagner Titina, Betty générique, à Betty presque album Mobimba. Un grand merci à Titina, un grand merci à Ramazani parce que na bandina ye, ti na silisi na ye, mixage, mastering, ouais, na salia on a studio na ye. Et un grand merci à Mbetenge, Bindabas, Badrambonda, Jimmy Mbonda, Didier Robas, yende mtaniateke générique boyo ka bas on a bassiste qui vient abiso Kenkester mené à Didier Robas, je la salue en te bakima te il vient na ebino mtaba polémique te Didier Robas bakima te basana bango et puis au deuxième volet au lobby et là nini ba retrouver na kati titre zanini et puis édition nini il faut ba kende ce qui est déjà disponible awa na Kinshasa. Pour l'instant, l'IFAN Tonanga José Langango le loto mardi. Vendredi, nous allons recevoir 50 CD. Oyo, il faut natika awa na sina solo la déjà na édition na kotanga kombote po awa na komi keba ba komo benga ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba ya manga na be mission te. Nazo comprendre te vie nanga mutumo za na mutumo bo espèce ya individu mo bazo landela vie nanga je ne sais pas. Akomo benga ti awa en Afrique. Je ne sais pas pourquoi naza na problème na mutute je ne sais pas yango na komi ko banga ta musuko pesa mo ba programme na ba télévision boye ça fait peur quoi ouais o benga mutu pesi programme après mutu mo bo bengi on no boye donc il faut faire gaffe, faut faire attention donc ce qui est commis na o benga yo to ça no émission lisusu na pesa adresse place nini bato ba kozongo pour awa na kini komi makambo ba
et ça m'a cassette. Donc ça. Et puis ils ont 6 titres génériques Moko, deuxième chanson ils ont Artiste Photo, troisième Ricky Service, quatrième Destin, cinquième Paul My Love, sixième Kajola. Et tikali na denzembo Moko, on a tiki, peut-être ceux qui nous ont sungenga, na ko banda on a ba misela nga baza awa. Ils ont Zabolo na Zouk Doucer. Yango nde tikali quoi. Et message fort na kati ya disque ça va se savoir les anini. Message ya makasi pena izali na nzembo o na yembi ya Destin. Tolingana tango tozana bomoi. Reconnaître moninga soki apesaki yo ata mai uswa mbule banda ko beta abengi ya bi papa ou bien maman ya ko batama ambula soki silo kende. To reconnaître ka baninga ata na kibola moko asala yo. Donc nakolo baki mo clé pena na disque oyo mingi balanda ngona bayoka Destin ba comprendre que orgueil, moquerie des gens, impolitesse vers les adultes, biso na biso ko mankane, motema likuni ya jalousie, ça ne sert à rien. Tout le monde toke na mabele. Oyo nyoso to sana o balo lendo, on to bombi na biso ka nzoto. Tant to kendaka na se, to zalaka rien et rien. S'il vous plaît mes frères et sœurs, to lingana tant to za vivant. Yango na yembi nzembo ya Destin. Mutupe akokufa na donc abimine na palais ake boulot la ki pe femme na yena bana à ce soir ake akomine pe na boulot te abeti libaku na nzela kufi. Okozwa pe avion okomi pe na destination pété okufi. Okozwa pe masuwa oke place ozo kendete okomi kutu place ozo kendete oleki okozwa pe car okomi pe place ozo kendete oleki. Donc yango ba mingi toyoka mingi Destin parce que na miyembeli na mileli na moni pena ke nyonso na mokili eza nango vanité de vanité to lingana tango toza na bomoi. Aimons-nous vivants. Tango Yves a besoin ya mai, ah Yves zwa mai. Tango Brando a besoin Yves na besoin na yoko ya ndenge nini na okokate lokolo tombolanga lokolo. C'est comme ça. Ce tozo lingana te mokili yango yo to luka elongi ya Nzambe moma yango yo to koma vers la fin. Oye bomba maki na poisa. Et comme oye bomba maki komi ko bima na poisa. JB Service, il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landanga na bureau alors. Ngane mukolo agence José Baïla. Agence César basée na Rennes. Tous les voyages ceux qui biloko comme ninga mona ya kapona kabula biloko ba dérive za les belete quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ce qui biloko on est commis très bien. Ah, mundo mukilité. Soda pour tout t'attirer colio. Ba refoulé yo et puis colio on a déjà signé. JB Service. Ba les sa pote, on est sur le loc. Et ça on va dire ça simple. Station s'intéresse na sima nango okomona JB Service. Zerana. Quelle a mené passer carte mémoire. Oui, Ziga. Congo promo défaté. Bolandaka Congo promo pour ezolo ma vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafineto. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un
un seul numéro, 01 41 55 0000. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icotain, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icotain. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. To luka elongi nzambe donc mo pena disque pena so bosumbo ka mingi destin banzembo to ezayanga na collaborer pena batu mais boyoka mingi destin et yote ya biso voilà et yote ya biso destin yote ya biso et puis tous là aussi reconnaissant na bato basunga biso basalisa biso et ça la bien to luka to somba disque au savoir c'est savoir parce que c'est un disque oh parmi ba disque ya moko na biso et il faut te soutenir parce que ngala banda ko lobango déjà depuis kalana bande ko belé ça pourtant que to tanga ba komo na bango to luka to ba savoir c'est savoir ni ne batami na kati surtout li banda tchakou. Hein, et donc ça n'a pas petit entendu générique on a reconnaître malamoko que Deo Brundo a vraiment mon et avait la biso nyoka longo Otolingara mingi et aussi à Bozi Boziana pourquoi pas aussi il y a Koffi Olomide et tout va maintenant de Brondo Banzela na surtout les cas qui ont c'était facile il y a le cas permis la Bozi Boziana et total au commis directement et pas il y a Venabiso Nyoka Longo quartier latin bah moment les gens ont problème belé passage no Banzela tout c'est facile ni ça là qui est au longa pena ba orchestre tout OK c'est souka na quartier latin. En tout cas, merci la question. Passage surtout pour vis-à-vis de patron, ils ont facile. Vis-à-vis de camarades, ils ont facile. Et là, il fallait que ça musala nanga na batonga na ekokuta po ba sala nanga confiance. Tant la ça musala nanga na fandage nanga et puis nyonso ezalaki na normal. Pour moi na koloba ke et faciliter par rapport ya connaissance ya musala onga na yebi yango parcours nanga na tambolaki normal. Mais bateau le beau sala haute trahison au longwe ba moment wana Koffi Olomide banda sur la té na nyoka longo au longwe ko taba Koffi Olomide o mete ke salama mabe na ve na nyoka longo non et salama na mabe te moni musique etambola na polémique na manque na tikala pe ko manquer président Josarte na tikala pe ko manquer muto mote musique période wana ezalaki pe na ndengwana fallait pe ka ezalaka ndengwana donc fallait pe ezalaka ndengwana donc tant on a moni le chocho donc il fallait ka ezalaka bongo ozaki moi logo ya ndenga obata obligé nazwaki déjà moi plan ba sami nazwaka déjà moi plan nanga déjà donc donc il fallait ka période wana ndule ndenge bana tambola fallait ka na tambola na oka bongo haute trahison non ezana ba haute trahison te bon nalinga pe na tikala moi liberté na batu misusu pe batu misusu ba ya ko émerger na kata zaiko pour nga pena ke ndoluka peta musu côté misusu po il fallait karana luka de gauche à droite parce que na za mobile il fallait na luka de gauche à droite pour na meka ko s'en sortir un jour na vie. Et mais surtout mo muke vocal moko sala na zaiko la ngalanga e pa vena bisonyo kalongo ozo vocal wana o memi na quartier latin o trouva ki nini na Zaiko, c'est comme si il y a bien de mais mon quartier la terre pour que bande ko ba comprendre ngo bien ba joie moi visibilité ba joie moi boye bien eloko ngo na quartier la terre non eza na ngo bongo te eza kutu même pas bongo eza ka thème ya nzembo ndenge nzembo yelaki et puis il faut ça la vocal na yo ezala elanda penza thème ya nzembo ndenge muto yelaki nzembo ayaki na nzembo na ye les jours économiquement mais non soko yoki nzembo on a vu que tu vocal ozolo bate soko yoki vocal ango ndenge na sayela ngo na Zaiko peut-être na ndenge na sayela ngo na quartier latin est différent ya Zaiko yaki ndenge mususu na quartier latin pe yaki ndenge mususu le diga échanger mais même comme te changer même parole mais ndenge mususu parce que eza œuvre na ngai moko net nzembo tous pepele ya mbetolo na ko zongela ngo quand je veux na moment no songa lingimbo na koti studio ta rama to sala boto to l'équipe parce que eza œuvre na nga donc c'est comme ça quoi. Et différence si nous trouvons qui dans Antichoc, dans Zaiko Langalanga, aussi dans orchestre et quartier latin à Koffi Olomide. En tout cas, différence nakolo ba pena différence à makasi pena zalaki pas parce que kokende ko voyager des gens à bande déjà voyager des gens à Antichoc, ba poto et tout. Différence c'est ça qui mingi ya style ya musique.
style ya musique nena ko loba que différence ya laki que différence ya vie pe comment ki ko koma ta on a yo comme na quartier latin et comme moi luxe moko na zaiko et comme moi luxe moko mais différence beaucoup plus c'est qui na monde ya style ya musique donc elonga na ko loba différence ya ngwana quoi mode de vie vraiment na zaki à l'aise partout dans les kakia. Et là, on sait qui maintenant qui m'a quartier latin et pas à Kofelomide parce qu'il y a un moment où tout le monde qui déobrondaye attaque émerger bien, bah vocal là même aussi dans la confusion dans des Chamberton, tout le monde déobrondaye. On est déobrond de Chamberton. Bah confusion moi ma kasi ne bilong ne bino même. On a des gens yolo donc Chamberton a pissé ba mote belé ni ne sera qui au long quartier latin et mbang boy si vite. Maintenant, le Sénégal dans le quartier latin si vite, ils ont qui mingi parce que natina ramon na moko mona nanga na bota awa na bu jeunesse nanga et natina ra na poto bon mona banda ko tanga vu que ngana banda ko ya ba mikili na ozonga kin na mikili na zongi na zaki à cheval na poto il faut kotika garde ya mona soit na batumo ba garder le mona po na ko pesa mona nanga n'importe qui pour yebika via poto ils moi un peu bizarre. Na préféré na tika mona na maboko ambila ceux qui à chaque fois sur la côte Europe na un passeport na entrer na validité na moni que na côte normal comme ça na senga ba rendez-vous na tambola na mona nga tango mona nga yo comme français akena na âge à 5 ans ta yo comme âge à 18 ans ba PC nationalité française nga na zaki na terrain na zaki na quartier latin na poto na liki déjà ba jugement ya ba autorité parentale pour na récupérer autorité parentale nanga ba pesinga autorité parentale naza na droit ko sa na onyo na liki na mwana nga mais senga ki ke ngai sikoyo lokola naza parent français ba pesanga carte de séjour wana va pesanga il faut nazo passeport nanga na mema mundela mona ke na kota légalement na mboka na ye mo yeko sala ke na yo senga vie passeport mutazaki na ba passeport a voyager ki azaki souté na France bo biso voyage ezalaki nanu to poto zaki na disque ya osala boyo sala que na bisi vie bisinga binanga passeport on a ko peso me mutoza na voyage muto passeport zela na bengaye na be abengi muto ngabi ezana répondeur tant mususu azate ngaku na kanza neti via azo sala ngani timo abi brando zo numéro apesinga pina numéro na bengi na ko tanga kombote tant mususu pono na ko tanga ka kombote na bengi pe mutango répondeur na tikele message ngabi bonjour vie zanga na zo numéro no par rapport à mopao les boss sozui message na obenga pona na rendez-vous na préfecture na date boye na air boye so to kutana récupérer ka passeport ou bien photocopie kaka ya entrée nanga na kende na kotisa après de tangu na yego senga passeport mususu awa passeport eye na ke kotisa muto ana pa uti voyager tanga yo zo message nanga na za déjà na document ba pesinga déjà mukanda donc comment isko trop tard après na tikaki nanu ma kambwa latino na on ko s'occuper beaucoup plus na makambo moi il fallait ko luka palais na luka boulot pourtant ba pesinga mukanda babi soko lingi na ozwa mona na 100% il faut za na toi il faut za na musala on va peso mona pour l'instant baza aza garder na famille mon quelconque mais ozana dora okende ko tala ye ko mona ye jusqu'à un certain heure au tiki zongisiye ya zongi akela na famille wana d'accord na la pesi faut zona ndako il faut zona musala pour ba peso mona yo après nazaki obligé ya ko se débattre pendant luka musala après na bandi ko luka musala na benterim na komi ko louer moi studio moi chambre moi na Mantes la Jolie na studio na ba CNN après na komi ko nous petit temps mususu na jouer vendredi tolali na eti dimanche na ba 17h 16h na ke na zongi c'est pas na fa na bossi Saint-Léger na ke na zongi c'est temps na zongi c'est mundela zo mona ke papa na ye aza ponctuel c'est to bisa zo mona na airboy otika na airboy ponctuel problème yate bango moko to ba benga pena service ya enfance non le monsieur il est correct bo pese moi nae to mona za na besoin moi nae et puis moi na ya za na besoin nae après na yo zo mona na yo zo momi on a botana e bana misa tunazo pesa embote mapichu hein place oza yo yebi toujours posé na yo zo momi mona zaki nae to fandi ayambi pe moi na bien to fanda penza bien ti to botine pe bana misa tu moi na pa yo zo vie abali kaka na palais wana na Paris na Belleville moi na bimi na ndako wana akepe abali asali makambo na ye afandaka na ye un garçon afanda na palais na ye aza na makambo na ye na société na ye aza normal apema na ye na Paris comme on a Rigo na zo pese mbote et puis ainsi que bana na ngani so Vanessa Brandon Kellyanne Tayana et Deo Junior
Voilà, relation de Lelona Kofi Olomide, est-ce que c'est normal aussi? Tant que la quartier latin, Lelona Obino Bozalaki, est-ce qu'il y a une différence? Différence, en tout cas, bon, on dirait quartier latin à Lelona, on dirait travaux, ils appellent soutenanding à Bissoté. Pour Bissoté, na période d'autozagib, na wana, aux ana dicap, Bissoté a fait fanjo. Aux ana gros soleil. Fali Poupa, et puis na roi soleil. Fali Poupa, ko Bissoté a fait fanjo. Donc place ça, on a soleil, fanjo, ayebi, et fanjo. Aux ana na Montana, dicap, Jeko Bourrompela, soleil, Gibson, Lola, Ngai. Digital, digital, ouais, aux États-Unis, au Canada. Canada. Période où on a sur répétition déchiffrage en Zembo. Il faut bien ça maman na vocal. Il faut bien ça pena maman na vocal. So bien c'est vocal mo. Kaba massa bat baba no seko. Te yaya ilo ko na yangote. Bongisa. Il faut bien ça pena mam te. Yango ba massa mso ba place ba komi. Bazo mériter. Mutolo a fallu place à combien on méritant. Franchement, jalousie fier. Jalousie dans le Cameroun. Parce que nous sommes numéro 1, le king. À cause de la super king. Pour ça qu'on a la musique à Congo. Ou que nous avons un modèle on a travaillé na yebi comment il bosse. Je sais comment il vaut dans la musique congolaise. Mais que nous ignorer mutu lo fali mais na éviter surtout nous sommes artistes nous sommes boya e bata ko ignorer ah ya biso ba congolais to yebani biso ba congolais to mitema mabe yebisanga à part dans ka fali o ignorer mutu lo faire moi sa musique est normale o ignorer mutu lo héritier sa musique est normale o ignorer mutu lo fabriquer sa musique est normale yebisanga nan on sait que il faut vous ala na éviter soit aux autres na éviter si y a un message européen, ça n'a fallu pour pas aussi na Kofi Olomide ex-patron, non message européen ça va. Par rapport à quoi? Il y a Moussala to Sala mais il faut pas valoriser musique na biso qu'on to valoriser pardon. Le les messages aujourd'hui na adressé na Dicap na vient na biso Mopao et Fanjo. Vient na biso Quadra. To valoriser musique congolaise ndenge zalaki. To zongi sa musique ndenge zalaki vie. Na la interview na yo musique na biso eza vraiment na se vie nanga. Et Fanjo Dicap, la merveille, la Dicap, yo yebi. Hein? Zongisa ngopena. Zongisa. Vie, to zongisa. Tout biso tout ba musicien congolais, to zongisa musique ya Congo ndenge zalaki penza po musique na biso lelo. Toza conscient, toza vraiment conscient. Ce que ko sala mutu pasi, ngavma na robana nga vérité, ce qui bleu, ce qui rouge. Vie yo yebi petit na yo. Donc toujours ça la musique congolaise na place ezalaki et ezala bien et puis na obeta c'était na likamomo likambo respect tout pesa na ka vraiment surtout respect mukolo yeba leki yeba mukolo yeba leki musique etambola ndenge biso bana travailler na quartier latino concurrence ezalaki ya banzembo concurrence ezalaki ya danse concurrence ezalaki ya ba vocaux na ba cri aussi na ba criper wana na vivaki pena quartier la tête sur musale zate mawatro et puis via nota so yebi na non oh musale zate mawatro boulot de boulot to valoriser ka musique na biso congolaise bakerel na biso wana to tika parce que nous les congolais to yebani et relation na yo na ba artiste congolais mboka na biso parce que yo zaka mingi banda poto yi kichasa déjà Oluki vient na mo pa ko phénomène Oluki vient na bozi na beaucoup tani une émission la RTNC Oluki était masano fali poupa Oluki était ndeko na yo et alors que c'est belé à quartier latin Oluki bangote n'habite de blonde relation ezako beba tuzero na moi n'habite na lobanini jour où on a yaki lundi 17 septembre vie baote pemboka mo Afrique. Si on a une relation na mabe na vie na mopao azoyo kanga na wa yate na longo ni chapeau na bonjour président na benga ko te présenter bonjour patron yemo ko comme brandino to chekani na episode to chekana kawana ba bimi na mangona aéroport baké on beaucoup ten aéroport maintenant vie na asa vie na na problème na vie na te asa vie na problème na été vie ndenge lobi su ba master na niveau mikili to kutana tamu so kutana mutu na restaurant ya ne noza ko to ya to chekane yo fa na bar no iko fa na ko no ya pa fa na ko ezaka te fo bozala na ensemble ezaka te fo botambola na ezaka non ngana na problème na mutu te
nani sus Gibson Butukundolo wana kututika wana kutobengana na biso do wana vena donc tobengana ka soazo sala ba makambo na ye atindelanga ba image na ye encourage nga pe na encourage ka ye Roi Soleil wana kutu fa kutoloba tobengana ka tomona na rapé de temps en temps sur na salon de coiffure Lola digital à part kata on ya kiawa ndenge na minute to so lazawa te so azaka pe tolinga tomona na linga kuna ke betela bango tourna mugila gila mais bazate mbo bana Canada déjà. Voilà, nangi o mema biso directement na chanson qui toko to sepela ya ma vient na biso tous peuple mbetolo aussi na maman Emilinze mamote mais tous peuple mbetolo nga bengi bon maman social maman Likelemba zala toujours na biso ensemble dans des alaka chanson ya suka oyo tsana quartier la tengwana. C'est absolument juste pour une minute et ça la plaisir na José Baï la JB Service agence assez agence pas comme les autres et aussi na Dominique qui est ça pour son Musarata et pourquoi pas aussi na Poupon Digbo na Katia Canada au Talabiso na des procès Ndombas le Ghana na Jean Moulumba il était sorti de Bruxelles. Adiboyo kalisa po na ngai na ya mbetolo to lingana ka ngai na ye na ntango ya bisengo baninga bazoye kola misala ngai na vanda lundi ti dimanche tokodondo asena bambiance yo kardai nakokima epai ya 120 malasa bolingo meko mangolo nzoka mamboke na kwiza majel kasavubue adi soki nazwi bambongo bolingo eyebenda bikao abengenga mopao quadra koramaneo mokumba ya la carda na banzite ngai kaka ambiance tous pepele ya mbetolo Voilà, en tout cas félicitations na moni artiste à soutenir bango parce que les artistes mon basengi chanson au moins le robenda mungongo ngo soki pe wapi na éviter quoi donc directement au sengi et salami pika ande to sengi voilà et mais Deo Brondo tout ce moment muke na chanson Betty et yaki na voyage moko mais maki bino États-Unis mais il paraît ba yiba Deo Brondo bilamba 5 valises mobimba oya na 6 ba yibi 5 otuka na moko et puis gaba massa na bino mo tricage na quartier latin et ça rend denita wa yiba ko bilamba wana et puis ba mina moko ka quartier latin parce que ça ne pense nginde ngwana photo le vraiment vérité te ba yiba na ba bilamba na quartier latin mais ba cambriolanga nde palais ouais ba cambriolanga palais quoi nakutana na danseuse moko boye na niveau mikili a cambriolenga palais minga na ba passeport minga na ba manga tout quoi akanza kaneti na oyana kutana na Ivipam te mais ngayo na yokutana suna Ivipam donc ngayo ko nazawa. Voilà, après avoir collé masolo les cas qui libanda mboka biso mona ko na ba vidéo par rapport ya masolo ya Benin tout en komboté lelo est-ce que Deo Brondo azokanisa azala pembeni aussi na molonga ni musuzo parce que route déjà na nzelo uti wana et memelo makambebele et memelio ko bungisa ba passeport ko bungisa bilamba na yo batu musuba momo na bilamba na ko wata poto ko comme ça biso n'éviter est-ce que moi c'est musuzo zikaye mais ngana za moto moko bien donc la carte d'Aza déjà aujourd'hui madame avant la carte d'Aza wana zalaka déjà depuis Diego Cao l'autre là hier zalaka déjà depuis Diego Cao donc deuxième bureau jamais que tu as deuxième bureau premier bureau donc wana dai na ngwa moni samlo moko kututa zalaka wana ka na zalaka na carte muto yozolo ba wana zalaka existaka te na éviter zolo ba zabolo ou bien na éviter muto yozolo ba existe otuna ngulu bate awa ba bisinga na Charles na bisinga awa na kisasa za sungulu te ba otuna mokomboso siko zo mokomboso ngwa potuna mais ba bisinga siko Charles na bi awa il faut luka mokomboso pongulu ko kenona ngulu ko kenona simba zige daba obo mangulu ba bi faut tuna mokomboso voilà ngabi ya sola bi awa na kini komi ndengwa na otuna mokomboso ngabi bon donc te en tout cas mukara me pena zali quoi comme on est la carda azali vraiment mukara me azali donc tout ça la pena makambo sérieux quoi tout ça la pena makambo sérieux babi turo pena balobi mbalo yo tokobala balobi mbalo pena tokobala na niveau mikili pena ya voile pena miris église balobi na mbalo tokobala po sangwa lobi marie-toi hein marie-toi mon petit frère vous en avez derrière yo et puis biso toza toujours derrière yo le roi déjà basango basi ba bénir balobi bala
Donc il faut na bala. Nazobanga te mangamba ndenge komela kio ya kokango na bakisi ya kosala boye ça bezonga ndenge wana bato baza sur na bango te. Oh nazana e mama na e déjà maman catholique. Nazo saluer maman Alice Mata place azali. Maman oti pena mikili ayeka po lambela ka bokilo na e bokilo la aliaka. Ozana officieusement. Pour Monique non, c'est mec aza sérieux. Tu foutais les maman ticket aza. Dans la minute mère azali na pala pe mina wala mbela bokilo na minute on na sina damaki. Yana mina zela Yves Pam to solo na Yves après te mère pena zali ba bokilo pena bazali donc o bar o nyo so tagale zayano ka ezalo la poso zo ngolo ngoli yanguba ngoli yanguba na posote donc o boake na no poso se molenguba donc mère pena za mère pena zali mère azali la carda la préférente place oza gros bisous nga na vidéo Bruno chaque façon ka ki ces ara moi acte mo fait ça le maturo moi je zap na baru na komina baru ça na ra au sala mariage yo mona na yo sana au sala mariage on nga bien oh nga na au sala mariage te nga na au sala jamais mariage Yves jamais oyeba balela na mikili ba vie bazu invitation ba ye tant on a oya boye Yves moi sale moko boya feti boya boye bana bino mon frère yo muta prest yo bana international na bango donc oyeba na yo donc tant on a bala oyeba na bala na onte ngayo caméra zone moi zone frère na bala na onte célibataire moko donc na habité quoi mais occupé dans la carda donc et pas nga not chilling quoi voilà et les temps autres là ba mina moko uzana bango même orchestre uzana na bango isika moko na poto les loka ba mi wana babalukili de Obrondo ba émission ba tanga komuno ndenga mabe ba émission mususu netikaka ba dénigrer de Obrondo ça on ndenge ntango mona ba mina moko babalukili et ça langa bien moko na ebiso ipam oko imaginer te yo pe mino na palais OK no boulot pour ozala bien la carda moto moko lekene na écran ba komina ba ko finga de Obrondo oh ça n'engage que ça langa ngap na mina moko est-ce que moi te c'est il y a un blème quelque part na kati wana ba yo sali mabe peut-être na batu wana en tout cas tuna luka batu wana tuna malheureusement maman na potonga kitasa en tout cas ata duplex to luka ba en tout cas so luki batu wana bango ba yebiso tamuso so nga na sala bango nini tamuso mabe na ngeza la po nga na za de Obrondo mabe na nga yango na tamuso po nga na de Obrondo bango tamuso ba net ba jara ba likwanga nzala ba mikomboso comprendre donc nga mabe na nga tamuso po nga na de Obrondo bakolo ba ndenge balingi bako sala taba 46000 émissions ndenge balingi mais moto moko bien bolobaki trop yango yo moto moko bien bolobaki trop ngayo na Yves na Kin ce bojo chatembe ngayo na simbi Yves na touché ye tozani na Kin bakaza royauté te bakanza na royauté ba cambrioler tout na passeport na ba tenir ba musicien bazui tout na tenir bilamba na nga bazui tout lelo bana na bango bakomi kolata bilamba na nga oui babota na ba père na bango siko bana na bango bakomi kolata bilamba na nga mais oui babota na ba père na bango mais oui danseuse na mo na zanga na ya bota na père na et balobi mana danseuse no mo ya orchestre oui danseuse na mo na banda tambola na Paris ngana yeba tazana debana abota première éléphan ton père na e na zanga danseuse na tant na ko yebali na chasser pour molimo ya insiste wana na arca branda iko résister te mais yo mo pe mo na mo tena danseuse ang te danseuse déjà saboti na père insiste et moi yo boti na e bobo taka ndokiti pour danser zaki na banzela bazabola linga ikisi trop danser zona linga ikisi trop ti lelo na minute azaka na mamonda kisi destination keseni ngana za awa na Kin mais la protection de Obrondo parce que tu dis que yo pour kota banzela wana mabe tu dis que yo pour zo mama ba mpungu na ba grigri na pour protéger yo na ba quartier la terre na ba zaikola ngalanga siko ya baninga ndio zo ko exposer yo mo zo bomba nebte sanguka wana na simano grand frère wana ndio protéger yo comme na lobano pena avec tous les respects mon frère so la na artiste tout na artiste tout ce qui dewa yebi banzela wana Osola na kisinjora kenda tamona kisinjora tuna kisinjora sur tuna kisinjora pena wana petite sœur na mabele na saluer tuna so yebi banzela dewa yebi banzela wana mon frère c'est que de la jalousie mon frère beta beno beta tour mon côté tout ton latin oui na quartier latin oui est-ce que kenda pe papa wana touré nani papa touré ba olo ba makombo na yebi eta moni muto azolo ba makambo wana ye moko muto yebi makambo wana
nga adresse ata balabala ya Bénin na yebi yango te nga imoko témoin azo yebisa tata na ye ayebisa père na ye père na va ya Kisasa kendaki Bénin ye congolais nationalité belge kendaki Bénin ko lukanini oh makambo na ngezo simba te makambo famille na ngezo simba te na komi boye boye okomi boye boye papa pozo kende ko lukanganga luke longi ya Nzambe nga moko témoin na palais na nga mwana nazole ayebisa lobi soko komi okutana na linda bokozwa moto bokutana zamba moko boye nga na kibi Bénin te mutu nazolo makambo Bénin ye moko mutu ayebi moi je ne sais pas ataba numéro ba Bénin zate papa na nga na zata na numéro ya mutu moko ya Bénin te mutu nazana numéro ne ya Bénin zali Dukure Mikawete wana za master na nga tokola na ye ensemble c'est tout na yebi kisite na yebi ndako nganga te na tikali komona kutu ndako abia na yebi kutu makambo zolo ba wana ye moko mutu ayebi makambo na lo bano vérité na okosa te na lo bano vérité botala ba passeport na bango bo mona na minute ngana na Congo na osala émission na Ivipam l'artiste quand azo tambola na ba image na minute to solo ngana na Congo batu miso bana mboka nini. Moi j'ai des échos aux benga ba journaliste en Afrique ba ya mangate ozana mboka no kenda kozwa kisi pona nini lingo tika vina ngai tranquillité na sali yoni boko moko tsana femme na kata buzoba na bino mais bon laisser vina ngai tranquille moi c'est na sali bino nini boko meko za photo na ngai na ye boza ko afficher pourquoi. Mais dans tout ça, pourquoi pas des blonds qui ont été montés mobile, qui ont la musique à Mokili pour fan, autobenganga, oyambaye, comme Seigneur Sauveur, n'engagez Marie-Paul, à tout ça la dernièrement. Il vit pas, ngana za artiste et musicien, je mourrai artiste et musicien chanteur profane. Nako sa ate loka batu misu soki musique simbité okomo komo ko sambela te. Ngana okufa artiste et musicien. Ndena yembela Mokili na otikala ka ko yembela Mokili parce que derrière moi devant moi, j'ai mon Dieu qui me protège. Ce qui n'a pas été fait, mais c'est la Bible. Salaboy. La Bible, portable, la Bible, pour ça, na tambo la nango, ya tala. Sango, on a aussi la lourde et sango benerabi. Tu peux porter ça quand tu veux et puis tu peux te marier. Les autres sont sala tubela, aussi on va pardonner ma bé yo sala bat. Aussi on pardonne pas parce que mes collègues affaires. Na sala mutu moko te mabe. Na zomo na pe pardon na ko senga mutu te. Pour na sala mutu te mabe batunde ba sala nga mabe pour na beta na bapula mabe nga sala mutu mabe te okotambola partout na Europe na biso Yves na yaka ne passé temps na zongi Europe batu bayokelanga mawa tu ne peux pas imaginer balobani bayokelanga ka mawa ba mais yo komo konda bo komo beba bo yombali kitoko boye okomi ko beba boye kamunini tala yaya na utaka ba côté moko boye pardon laisse tomber to beta masolo ça va se savoir lukanga jour mususu lukanga jour mususu mito panza poke na kuzu quoi soko ni to panza poke parce que ba komo comme on dirait moi ba tout monde na ko fula pe batute na lingi ko tu na fula pe mutute donc moi j'avance par rapport à ce que moi nazanango donc oh Monique alinga soutenir de Obrondo aye vers de Obrondo oh Monique alinga finga de Obrondo bo luka be mission bo sala bo finga na bino moi je sais que dire la vérité ngana lo ba vérité osakani na popolio vérité tukuta na nzela soko za na makasi soko buta likofi obeti likofi ngape na obeto likofi ngali ngande ba vérité ngali ngande to popola po sala bien de Obrondo longana kepi pour que bon na biso kin moto donc yango JDT mulo pa ki mangane ki tsa so ayeka un mois pour akimi pesa ko ki tsa te mais de Obrondo pour na tango zotala via lelo na via lobby oyo zaki nango est-ce que bo questionner zali par rapport à bozuina bo vandi penda ki bo monter si via lobby na via lelo oya lelo ile ki ya lobby andeni parce que ngolo ba ke ko isami parce que baziba bloko ebele non exact Yves elamba donc il y a mon frère vanité de vanité mon frère tout est vanité mais tant aux yeux ngani surtout aux yeux ngapé maté au moins au salaire ngayo na olata bilamba c'est pas la peine ya banda olakisa ba griffe ezana wana tina tena olata bilamba la malamu no ba tuva pas mission mo be kuna na mboko na akoki ko pesa ne o nyoso alingia pesa balata na bango mais moi je m'en fous le mabe ko na tam susu ba somba kite confusion toyebani moi na Paris ne to banda ko kuta na wana toyebani ki toyebani na biso toyebani. Moi je m'en fiche donc l'Union surtout baro ça là-bas ça na bango mais moi je fais que avancer avec ma carda place Azali Azoyoka place Azali
Donc moi je fais qu'avancer. Mais comme Moussou, on a Yves. Le quand un jour Moussou te obète, tu penses à peine parce que tout sur la maçon ça va se savoir. Parce que na babalobani donc ça c'est comme mata quoi. Comment tu m'as foutu? Et comment mata, c'est comme mata. Voilà, donc on a cette émission à Bisso, Deo Brundo, Tomina Souka, et Banobata la Bisso, Bariko retenir Nini, Yamutuya par rapport à cette grande émission, et surtout pour la disque, la Bisso, ça va se savoir, tous les langues. Pour quand na ba édition surtout il y avait la Kinshasa aussi pour quand na ba libanda na libanda mboka et ça la plaisir na ndeko na biso lokola na période Jimmy Dilantoto sur azur disque de Bruno Bokito parce que c'est un bon chanteur parmi les grands morts na biso et c'est le fond qui manque le moins ndeka les Congolais balobaka et mon on est deux ans ceux qui peuvent jouer paquet à Jawa parti c'est belé tout le monde awa bakotambola te bakobeta pe masolo te bakoloba te parce que moi mon le bon chanteur muluba mo ya boyemba ko sakana te moto moko tika et pas mo ko ça émission là plaisir ambiance bien quoi ambiance bien bon batu bako zela kaka borna bango ezoya d'ici vendredi moi na nga zo tindela ngango d'ici vendredi et puis tango oya na si rosa les premiers na ko alerter. Parce que non, Yves, il commis, na oketi une édition boye et puis na tiki ba papé ndenge ozala. Bat baoye bana bango ka place ba oza disque na bango et puis message mususu ya makasi nazana producteur moko aza awa tozo solana déjà to bana déjà ko solana depuis Kinshasa, Jalou Eiffel on mema moi ta 10 to 12 personnes en Angola. Donc lelo to saute aussi sur une émission nazana rendez-vous na ville. Na sur un restaurant mon côté ambassade à Portugal surtout kutani nae to développer et puis to ebandenge ni to sala d'ici na kizonga mikili ta mususu na ko sala Angola na yeboye après na kimikili pona nkende kotika ka ba DVD na yeba ndenge ni to ko sala quoi. OK, c'est évolution normale bandenge ba glongote. En tout cas un grand merci na ba chanteur nanga, un grand merci na ba danseuse nanga. Ndenge na tikaki bango ndenge pe na yokuta bango d'ici jeudi vendredi to na bango déjà na répétition awa na kini malebo po ba vient na biso barumbu balingi ba betsa petit na bango ya mabele avant na zonga na zone ya tandole moko et puis na epe na bandela générique na sala sous clip à destin donc voilà quoi. Voilà tout comme na suka de Brundo numéro de téléphone na bande retour ba tala biso franchement numéro de téléphone na Yves nazana wana mutute. Donc ceux qui ont usé ça nango zo bomba pona tetebi ko pesa no pe ami qu'il y a poto ya problème te pona WhatsApp ba te ko tina pesa bango numéro parce que on sait jamais ba komo benga na ba chroniqueur ba chroniqueuse ba ya manga émission te na ebité na sali mokili nini na ebité je ne sais pas ba promettre bango ba carton bilamba na ba bijoux fantaisie je ne sais pas bande ko nanga botela nga likambu naza na problème na nani nazo iloko ya nani na boma nani nini si la kate bande ko nanga yi nini si la kate nga na Kinshasa na mbongo ya mutute na Kinshasa na défi chemise à mutute mais bazo benga ba chroniqueur awa ba yamba ngaite bazo benga ba chroniqueuse awa ba yamba ngaite bato ba bondelaka bocha mabolongo na se na yebite ceux qui tamuso na kutana na ndoki zabolo motuni ngate nzambe wa zabolo ceux qui zandenge nini ndenge zabolo ala nga obungisa nga ko tuma expliquer comment déjà tension comment déjà élevé zabolo wana oyembeli nani Zabolo na embeli na la carda na embeli la carda la préférée de quelqu'un Zabolo na embeli titre nzembo za Zabolo la préférée de quelqu'un donc titre nzembo za Zabolo parce que Zabolo nzembo wana eza toute une histoire donc toute une histoire pena quoi via Deo Mobimba toute une histoire est vraie théâtricage était vrai pour nzembo wana obanda na yembi après na beti lisolo Kereye après moi c'est ayé na lisolo na yembi voilà donc et vous allez peine toute une histoire non on a donc si ça on a mikili il faut ba fio ba yebi lingala te ba ya ba poto na ba age ba 9 ans ba lingala makasi wana oui poto mais oza na lingala oui poto na 9 ans mais oza na lingala makasi lingolo yebi tout il faut na zo fi mo modèle wana ngasiko na zo samba jara ba franco yazo répondre na zo ba jara ba franco yazo répondre nzembo wana na ebité quoi na ebité na ko mekelo mekela ngama dimi et puis ngape na osepela libanga na nga dédicace na ngeva na chanson la chanson yo donc eza déjà ya préféré eza déjà ya kofanda la cara
Flora yo préféré Adeo Brando. Mi flo oyo la molo yolona. Nantima nangaye komyo salaba santi joie. Bimeka mekanga na pusa kende kolinga Florence. Namona mwasi alekate yambala oyo na ye kokutana na zabolo yo amizante. Kasi zabolo yango alinga kine engaite. Amekisanga bebondo kisima na yango yende komisa mbwisa na ba réseaux sociaux. Ye la carda Yves. Oh, ndi mbogela. Oh, bon, on vient de Franco Banda Banza Monene. Parce que Bamte Mabouende Banda ça succès. Voilà, c'est l'ambiance de cette grande émission. Tu vas voir avec Yves Pan, toujours dans Congo Promo TV. Et tout le monde a souka. Tu es Isabolo. Et c'est un peu si tu es Liban, tu vas dans la place. Tu es déjà. Mémoire est fan déjà. Tu as aucun royaume Congo. Voilà, c'est bien. Ma dédicace, tu peux si tu monter dans la bande pour que tu aies un Mbota Liboso, vraiment, nous remercions Yves pour déjà depuis Mikili. Tu as déjà développé. Mbote ya makasi pendant un grand mbote na artiste photo l'image d'or artiste photo de na liambo na ville ya Kinshasa tant de na biso cellulaire akufaki na liambo artiste photo pesanga ba héros to laisser na massa ba vana yon artiste photo en tout cas ba merci mon vieux ba mbote belé autre la biso depuis Suisse Aza na Paris Azalia à Paris moi qui na moi Suisse mais producteur ya ma solo artiste photo ouais Azalia Azana kin ya kina moi situation famille bon na habité tant monsieur à Zongi pour nous benga na zo répéter Ricky Service mes deux producteurs et puis viennent ngai tous pepele ya mbetolo mon vieux maman de belé maman Milinzemba yo yebi et puis maman sociale maman Likelemba maman Milinzemba déjà sur le terrain ma belé déjà na koma ki bayambinga pena na nenga kitoko sans oublier Chantal Bola Bolasquin Blandino Sako Chimène Kiala Blandino Sako ouais wana ba arme non ba fantasé na ngai wana ba fantasé na toute la bango tolo je dis ma mumuluba wana ba fantasé Chimène Kiala ya Bakialos sans oublier Paul Kamuleta Richard Masaki Fienga Nicole Fienga sa sœur Mboka la carda la préférée de quelqu'un Zouk Doucer Corinne Boula Anel Katangola Bijou Tangola Malolo Loris la congolaise et puis Tobo Sanité Yanjora Kisinjora Umela. Voilà. Merci, c'était la Deo Brondo, l'artiste donc Motomoko bien to embarquer pour na la plaisir na bande tout bo tindela biso surtout na Douglas hein donc on a biso benga ki message Doulos en tout cas Doulos l'éternel ba moto belé parce que le là il est là qui émission en voilà tozana Yves Pan Doulos wana massa na chic donc depuis ba ngirengire na social wana voilà soutien Doulos sans oublier champion Yamakaper champion Yamakaper aux apena awa quoi tout ce que vocal moi ya suka préféré ayo na quartier la terre pour que to kabana tikino mikoko mawaya Deo Brando mawaya jolele yatala mawana nga babrondo nakolela na gramo pao anga na moni pasi pamba wenzemba sampre avec estere mene yao jofone yo kajola yebisangolo peze sambi apache komisa jija belezika rajungoma sefere erikelema ive ipame. Voilà. Merci, bye bye, à la prochaine fois, Rice Kangi. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...